Monsieur Pessa, merci. Pour ça est net, la essence, na yebi que toujours dans la situation moko ya pasi biso bana Congo makanisi na biso sur na Congo nzambe na likolo akusala na ba prière na yo ko bosa na ko tshaka Congo te sala ga prière moko se lo banzambe kitisa nguya na yo liboso na Congo amoka Congo to mona loboko na yo pe ba Rwandais Kabila na groupe na ya ba génocidaire ba pakata mbango ndenge Samuel Do pe mobutu pakata mbango to yebi déjà challenge makasi nzambe akobundela biso. Na pesi merci parce que Bobeni Ebele, nous avons fait prière dans Maman Bena, les gars ils vont bien, mais Bato Bele, Bato pasteur, au petit maçon qui toko, il y a Bato, Bato détruit ma vie à Bato na internet. Il y a déjà Masolo, il y a Marcelo, Thomas, Siwana, na pasteur Wana Guigui, aventurier, ou Aye, ou Baki, Abalissa, les qui a moins vierge, c'est-à-dire Kaza moins celui. Parce qu'à quoi on va dire la télévision, tu as vu déjà Marcelo qui a comme ça, Mabé, Bana Yamlinza, Bana Cité Mamubutu, va témoigner à Kaba, et il va venir dans une église à Bango, et pour la Bango, va moitié, et qui si à maman, la Bango, Poisanganga, et comme ça y est, dans le niveau des aïeux sauté. Puis les sous-soutenus, ma fille, au Yotanga, Kombo, il y a Evelyne, Mami Kalala. Bazana ba sida, bazo panza sida, bazo sala ba désordre, bango surtout d'ailleurs bazana ba bota bana na ba tata oyo basali ba aventure za na Londres na Paris na Bruxelles tina Kinshasa bato ba yebi bango mais comme si biso que ba comme subitement ba comme ba prophétesse tout. Alors ngai avant ba nimba mona ba photo ko bato bazale kenge awa na kobenda bato nyonso tu oyo komona bafoto oyo oyebi ke ozwa aventure amoureuse na ye kende kosalisa examen parce que baza na bokono ekozala mpe batikeli oyo mpo baza na mission satanique ya kobebisa mibali ya koloka bango e soki otali ekolo ya bato oyo tu bapembe na bango eza bato oyo bazalaka na misala mabe babotamaka ndenge wana na misala mabe na kati na bango. Alors napekisa mpe bato awa nalobaki kosambela na telefone na obenga yango conférence to nini ezali mabe mingi parce que bato ebele bazoloka bato na nzela ya telefone na nzela ya bapriere ya internet ya nini na boyi te ke moto asambela na internet na boyi te moto asambela na telefone fo sambela na pasteur na ye oyo oyebi ye oyo oyebi vi na ye oyo ocheka ye oyo oyebi mozindo na ye. Parce que les gens bato belé, bazo freiner bato vie, la chance na bango koloka bato, nanzela na ba contact, nanzela na ba témoignage à lokuta, na banzela ba kambe belé. Ya momoni même ngai na sala groupe ya ba prière, mais na bonde la na bato ensemble été. Na bonde la bolandinga parce que eza enseignement. Bible les autres examens même tout se précipita ko tia bato ngo pas en pomate. Si on se précipite, on peut s'amontourner et pas un prédicateur, on peut participer dans ma soumnaï. Ceux qui payent au prédicateur, on peut précipiter au Tchabatma Boko, dans mon tour, on peut participer dans ma soumnaï. Alors, Bible, les autres tous à la précéder. Si on dit que un pasteur, Bolibo, ça met la ligne, il faut vraiment au sala, yéné, balbaka, au côté de mon sindo, au yéba, état d'âme, naïe, Bolibo, on a un zamé de ma béna, le bagino, et puis ça a 3 euros. Il joue à 3 rôles. Pour convaincre du péché, que Jésus-Christ est Seigneur, à se révéler pas à justicier. À tabassale le likita. Net Daniel, Bakanye, Babouaki, Naliboula, Bankosi, Bamoni 4e, Munkosi Abimi, Daniel Abimi, c'est un sauf. Donc, nous avons le Saint-Esprit à justicier. Et au cas où ça a 10 ans, 4 ans, 5 ans, il y a une église, au Yokana nous voit audibilité, au Yokana nous vision en Zambété, au Yébineza Malubate, alors il faut la délivrance. Donc, il ne faut pas pour ça pour sembler la Batu, parce que Batu Béli, le bazar, il y a mis ça en main. Tant qu'on a dit que ça vient, la Sainte Bible est claire. Moi, c'est athée, moi, si Azala Nassima, il y a le Balobate, Nassima, il y a l'unité, à la prédication, na Kimia, là, nous avons bangoté, et ça y est, na 1 Timothée 2, pendant 9 et 15, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles,
ni d'habits somptueuses, mais qu'elle se parle des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève qui s'est rendue coupable en mangeant l'arbre et en donnant à Adam. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, moi, si je peux autorité à côté à terre, moi, si l'église soit dans le silence, je peux explication, pour ne bandeli na jardin d'Éden, Adam Moutou a péché. Adam avant d'agir ba siècle na ba siècle, bamvula na bamvula, avant Eva ya alia kimbumate. Kaka Eve le raye calamité alia mbuma, a solo ina Satan peut convaincre mobile na yeba alia mbuma. C'est-à-dire moi si peut les lots, besoin dans l'église belé, papa mobile lokuta, l'église lokuta, basinde inde bazakuna. L'église a mangembo ba combat, l'église lokola ba tout bazo sala ba aventure wana. Basinde bazo kende ko encourager bango. Parce que basi wana no baza ba envoûter, yango bazo la place envoûtement ya ali. Bible lobi même que ba okende ko pona ba tei, o ba otea ba matea ba balingi. Bato bazo te la vérité ba okende te mais ba okende pas ba aventurier. Basi wana le ba comme si ba pasteur wana bandumba, ba comme si ba mibali na bango balongola ba zemi, ba botaka na bango, ba kwesa na bango tout. Alors Bible lobi moi si a soit autorité te liboso mobile. Moi si je suis ministère, mais moi si je suis servante, moi si à côté à ma maman, moi si à côté prophétiser, mais moi si à ministère à prophétiser. Mais les lots autres comme Gomona, tous wana no poyo, prophétesse comme on est wana, mutaliboso, na Londres. Basi oyo baboti na mibali kili, babimi na mibali kili, bazo séduire batu kili. Mais les lots oyo, bango wana bozo benga bango ba prophétesse na bino. Basi yango. Na écobiste de mon nene au peu ba koyani mbalebele odika bango o bango mbali ba sorcier bazo panza kindoki partout. Donc bino mo botala prophétesse ya Nzambe ya lokuta bali logimi bale o bazo détruire Londres bango wana ba betlu masolo bango mibali ba koyana combien de fois mais balobi ba osala Nzambe baluka Nzambe mais bango bazo kwisa mibali ya batu na Londres pe na poto de gadara o prophétesse Nzambe tala maquillage ata Satan na kuta za beauté c'est à lati esprit wana sirène ya Jézabel ni bali nyoso okuta na bango bakokoya bino bolobi prophétesse na bino sirène bango nyoso tu bango ye pe azana ngo prophétesse Nzambe tala maquillage o mwana kopia mokolo azali ndumba azali tchel ou bien sa servante en Nzambe. Bino mo bope sa réponse. Bazo ke de komi pese pa bato boya zo communiquer ou bien milimo mabe, ye la lobi azo sambela pona bato na ba bag na ye, pe bato ba lo ba bagene ro sambela. Donc mawa mingi. Bino mo bozo mona tozali na Sentinel TV, tozole kapé na Diplex kuna na Sofkins TV, na Petit Déjeuner où ezali kaka matéate révélation olaxamino bandoki o bazoloka na internet pe na communauté. Entre temps bato batuna inga basango Jésus de Mbandaka o boyebi faux prophète apôtre Yoko akita Kinshasa na ngongo na zob sabino azana parquet na mama bita fundi pe baboto de passeport akozonga na poto te so basisi makamute parce que akitaki kuna po akende ko ningisa son pongu. Mais qui kuna amona à moi sina banate moi ça kino funda e makambo na parquet donc dossier wana à suivre Tolanda de kona biso za kuna mama Augustine bazana mama bitana Kinshasa ba ko leso ba information donc to lobi tozo luka basi oyo ba ko telema ba évangéliser ko évangéliser zo comme ça vous évangéliser c'était basi na kunda ba moni Yesu akufi ba ke ko témoigner
pe ba gagner ibato tozuka ba mama oyo ba ko supporter musala nzambe ba oyo ba ko telema ba bondela pona Congo pona mboka pona ba congolais balamuka pona ba Christ balamuka mais tala lelo na internet ba désolé gars deuxième mususu ye oyo makangu ya sikatene évangéliste pasteur Kalala botala bino moko maquillage tala maquillage évangéliste tala maquillage na évangéliste pasteur ye mulimu wa sirène kincho kibula kindoki nyonso na kindumbe ya nakati botala ye wana la séduisante ye yo susu botala photo oyo mosali na nzambe azolekisa na nini botala ye servante nzambe ye yo pona ni atikali tolo polele te po alingi alakisa kaza pembe alingi alakisa kaza kitoko alingi alakisa kaza la plus belle et la plus coquette mais ye oyo bande kolanga mingi bazana baza ko beba soko yebi ke obimaki na babilongi obomoni awo koyoka soni te kende koluka doktolo abanda kopesa deja kisi parce que balobi esprit ya séduction ekoya na nzela mwasi Satan mwasi azali vase communicante moko kitoko babelanaka na Satan na jardin d'Eden mbula nyonso to oyo Adam avandaki Satan koka kopusa liboso Adam te mais ayebaki ke côté le plus pété zaki Ève et Ève lelo ba évangéliste ba Ève ba ali ba prophétesse ba Ève ba ali ba oyo basimbi biloko mabe ba oyo basimbi kindoki puis surtout na tribu ya bana basi oyo bato bazaka pembe ndenge babotamaka déjà baya bandoki mais tala sikoyo aye azali prophétesse mais aza makango ya sikatenda aza na bokono mais azokabango ake na Kinshasa sali ba aventure et bomoni ndenge bazotika banzoto na bango soki nazongi susu na oyo mususu wana oyo totalaki ya liboso okomona ke manzaka na ye bouti omona manzaka na ye manzaka ya Eveline bomona ke ezavement maratro prophétesse Eveline botala kozwa ena nteza na luka manzaka na ye bomona manzaka ya prophétesse o elima ngando bien manzaka na ye kaka manzaka ya prophétesse ka soko tali yango eza ko bangisa oyo ezali bondoki te mais ezali likama alors manzaka ya prophétesse ezali l'accès manzaka ya prophétesse bomona manzaka na ye manzaka ya prophétesse bien aimé tosakana na nzambe te nzambe aza malamu nzambe aza mobateli nzambe alingi biso mais soki tozoya na bavantire pa nzambe tokobetama parce que mingi basakana na nzambe nzambe abeta bango alors nakoki kondima te ke moto akutani na nzambe azala na comportement boye azala na manzaka boye tala manzaka oyo est-ce que eza manzaka moto azosalela nzambe tala bag oyo bomonaki wana photo ya Marie Misambo bokota na Google botala ezali ba sirène bato balata yango abanzi bolandaki yango mais botala manzaka na ye botala maquillage na ye atie pe bag na ye po bomona kaza déjà sirène alors muto aboya mipesi kombo prophétesse nouvelle génération muto aboya sikoyo yo oke kolanda ye olobi non aza na onction aza ne pakolana osimba mutu po asani atimini tango biso tozoya na ba émission oyo tozoya pona ko se venger te tozoya po na kofungola bino miso pasteur évangéliste mami azaki friend nanga senga nga amitié na Facebook tosolane malebele nazwaki tan côté sans malamu mais aza tetine kabila aza tetindere kabila amoni ke Congo eza mboka koko na ifo tikala bomaka biso ndenge ye pa zosala mais sengeli boyeba nzambe azalaka na mokolo moko et nzambe azobimisa bato no surtout na poisa po bino bozala sauver tokomi na tango asuka bato ebele bakufi na bango na nzoto baza kokufa na molimo na nzoto baza na bomo na molimo baza kokufa mais bakolinga kokende bango moko te bakolinga kotambola na bino ba oyo bozana na nzambe te ubie bozana na nzambe bakolinga koséduire bino tala photo ya servante nzambe
ata MG 30 azaka boité bozo mona ma sirène et puis ba démon etondi wana alors tant biso to bimisa bango po bosengaki bimisa bilogi na bango to mona bango bazo séduire bato bamso balobi pasta ba bimisa bana na bango baza wana babota bana soki mitano na batata mitano mais lelo ba ye na kati évangile bazo tia trouble bazo sala ba aventure bazo pengwisa bazo bebisa bazo kaba malade alors ezali devoir na biso total sabino etamboli na bango total sabino makambo bazo sala total sabino misala na bango total sabino ki baza nzambe te total sabino ki ba bato mabe mais okamusanga bino mo botala oyo ogi oyo basi boni à Londres bayebiye na ndenga ba aventure basi boni ya mabala pesi bango ba rendez-vous na hôtel payer mo ka kenda ko ta libala na Londres na mwasa uta ko benga na ye pona kindumba eleki aisitaka te ko pesa basi rendez-vous na hôtel pour salo délivrance fobo sangisa nzoto na éviter so na verset biblique ni na bino bana basi obozo ndima ko bima na muto aboye bo retourner te verset biblique nini oyo yo zo senga biso to sa biloko boye alors ezali mawa mingi pona bino ko landa batu oyo lelo oyo batu nyonso misala mabe rendez-vous na bango comme une église pona nini église po bayini ke église ezali rendez-vous munene esika lipamboli esika bato bazwaka visa okena lola alors bango pe balobi biso pe tokoti na église toteya mateya na biso po toganye bato bakende na lifelo Matthieu 23 11 à 13 alobi yango bien bafarisé balingi na bango kota lola te mais balingi kofrene ba oyo balingi kokota lola nga nasekaka bato oyo bafinga nga oyo balobaka bakolanda nga te nga na perdante na suka mokolo ya suka toyeba nani oza na lola na oke na lifelo elelo eza na bato bazoprétendre ke basambelaka bazoprétendre ke baza na nzambe 10 ans 5 ans 11 ans 20 ans l'église nani oyoka mongongo ya nzambe te azotuna me yo yebi ndeni wana za ndoki yo yebi ndeni wana moto mosala mabe me milimo na nzambe na kati na biso le reyaka Saint-Esprit salaka nini ezopeso esprit ya discernement ezopeso esprit ya parole de connaissance ezopeso 9 dons oyo wana il faut zonga na cour no affermissement soko zo affermissement pour ba biso ba don ya nzambe nde sala alors biso na kolala kola mukatongo toyaka ko éveiller bino souci na biso ezali journal le za journée nelengi journal ko pambo surtout nzambe akutsa yo na ba faute titi ezala bato muso okuta na ye mbala moko vi na yo a infecté yango a impacté yango na ndenga mabe négative impact ngai prière na ngai aso na lali so na lamuki nzambe akutsa na ba faute titi nzambe akutsa na ba sorodio ngote nzambe akutsa na ba ndoki te daye ba ndoki pele balalaka balobaka nzambe akutsa biso na proverbe te po ba yebi so ba kuta na proverbe délivrance ko sa ma ba kimanga na mona ba ona nzela so to kuta na mona mutako ke lokenga zo batam to kuta na shop ba mso posa ba beta demi tour to kuta na pasteur moka mangembo moninga ba nimbango na landa nga bio monsieur zelo zo kimani o te na kimite na zaki na retard mais to tellement to sera plus de 15 minutes retard ici là naza ennemi na binoti nazali méchanté bato ba kotwaka nga bato ba poussa na pembe na nga ba mona ndenge nazali souci na ngezali boza la sauver pona moto ekozala na lifelo pe lola ekozala bisengo na bisengo lola ezali lifelo ezali lifelo na lola bana ba kotango ba oyo na se ya mokili bandimi Yesu pe balingi prochain na bango bokonzi na likolo même les 10 commandements eza nango eloko mosusu te eza 10 commandements eza kaka l'amour envers Dieu et l'amour avec ton prochain même ngale na osala bémission oyo na osala na cadre amour nde na osala biloko aboye po yo okota lola po yo comprendre que bato batamisa mabe ata boboyi ngai nakolanda Yesu ata yo boyi Salomo akolanda Yesu ata boboyi nakolanda Yesu
nakatilai nakozonga na nsima te. Ata okimi ngai kaka na Yesu. Ata nasambeli nga moko ngai kaka na Yesu. Ata bokimie nakolanda ndenge ya Noe, na sauve 8 tokoyota na arche. Biso liboso tokolanda Yesu. Oh Yesu liboso biso na sima. Biso na sima Yesu liboso nakatilai nakozonga na sima te. Bande kwa tabo salelinga likopa bopesi ba faux témoignage. Ngana zela kaka témoignage a Yesu. Ata bosanganye bopesi ba faux témoignage. Nakozonga na sima te. Bande kotika masumu tolanda Yesu. Mami tika masumu tolanda Yesu. Tika kindoki Eveline tolanda Yesu. Tokozonga na sima te. O tika koloka Eveline tika koloka. Tika koka banyama tolanda Yesu. Tika koloka lifelo ezali. Tokozonga na sima te. Tongo na lelo ezala tongo ya mapamboli. Tongo na lelo nzamba visite o nanzela na poste, nanzela na coup de fil. Rendez-vous ya musala ozali koluka ozwango. Soko zaki na programme ba changer ndaku to zo vande pa batu pona ndaku na yo ozwa lettre bima confirmation ndaku emonana. Soki dossier nous na home office ozozela home office bien service des immigrations ba répondre positivement parce que nzamba lobi esika nyoso yo tie makolo ba pesi bino. Nzambe nanga pambola, nzambe nanga tombola neto ya bino. Merci na bao ba soutenir na biso, merci na bao ba pambola ka biso, merci na bao ba sister ka biso. Tala déjà tongo bato bazo benga, tola la raté butu moy. Bato ba benga reza dérangement te na sepelaka parce que bozo pesa biso confiance. Parce que boyebi ke kokuta na proverbe ezali koleka na protocole te. O bengi directement aux zwinga. Soko bengi na ezo ya mbate una na prière, una na émission. Mais après nazonge la rabato. Yesu aza na nzela, Yesu azoya, Yesu akoya kozwa ba oyo bayambi lokola Seigneur pe mobikisi. Lole ali, lifelo ali, bandeko oyo ba komisi nzoto na bango esika ko séduire. Ba komisi nzoto na bango temple masumu. Bazwa sida bakaba, bakabola batu, baloka, ba mi komisa kitoko po ba séduire batu. Mibali ba obima na bango batikela bango botutu. Ndeko nanga ou ezali avertissement, nzamba zo bendo matoi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Basi lokola ba oyo wana soko miko bima na bango ba lemona ba demo ba otikela yo yozamawa. Ba bomi bisi ba mabala batu bele. Yamana mobali nyonso tout soko za na mobali na yo, yo za na salon ye na chambre. Tuna ya kimaka kotala Facebook ensemble lelo ponani. Surveilla kaya azotala nini. So akuta na ba sirena boy. Mobile akei, yo pe libale kei, bana ba telengani. Alors, ezali trop dangereux na kati ya communauté, comment na biloko boy. Batei na Nzambe bazé belé ya solo bazali, ya lokuta bayali. Tango zolanda mosai na Nzambe, atangani tuna témoignage awuti wapi. Tata na enani, mama na enani. Po bana banganga nyonso. Bakomi ba pasteur, bakomi ba prophète, ba yena bango te po ba pambola bino ba po ba bebisa bo moyi na bino. Edingwe aloba clair ye aoyamane Yesu te aza mutu akisi mais bakoki kokosa ye te ke akomi évangéliste po ba meme na poto ya bona ye aza clair même lelo oyo soki nzambe alinga sauver Edingwe ko sauver journal lelo eza journée malam nzamba pambola bino batela bino. Merci pour la confiance toza malam moza na Sentinelle TV. Bonne journée nzamba za na bino. Merci. Monsieur opesa merci komisa ye neto la essence na ye nayebi ke tozoleka na basituation moko ya pasi biso bana ya Congo makanisi na biso nyonso na Congo nzambe na likolo akosala na bapriere na yo kobosana na kotiaka Congo te salaka priere mokuse loba nzambe ekitisa nguya na yo liboso na Congo na mboka Congo tomona loboko na yo mpe barwandais Kabila na groupe na ye ya bagénocidaire bapakata mbango
ndenge Samuel do pe mobutu akaka limbango toyebi eza challenge makasi me nzambe akobundela biso napesi merci parce que bobengi ebele elobi bolandaki priere na mama bena elega ekoma bien me bato ebele babengi na babi pasteur obeti masolo kitoko ya bato bazodétruire bavie ya bato na internet toyebi deja masolo ya Marcelo Thomas wana na pasteur wana Gigi aventurier oyo aye kolobaki abalisa leki ya mwasi ne vierge c'est-à-dire kaza mwesoli parce que akoya koloba biloko bongo na télévision te toyebi deja Marcelo kaza moto misala mabe bana ya mbinza bana cité ma mobutu batémoignaka bayebi nde babengana na église na bango mpe mpona bango bazokamwa te enkisi ya mama na bango mpo aza nganga ekomisa ye na niveau wana eza yesu te mpe lisusu tolingi bafille oyo otangaki nkombo ya Eveline na nani Mami Kalala baza na basida bazopanza sida bazosala badésordre bango nyonso tutaye nde baza na babota bana na batatatata oyo basali baaventure ezala na Londres na Paris na Bruxelles ntina Kinshasa bato bayebi bango mais kamwisi biso ke bakoma soudainement subitement bakoma baprophétesse tout et tout. Alors ngai avant na balimba mona bafoto po bato bazala ekenge awa na kobenda bato nyonso tu oyo omona bafoto oyo oyebi ke ozwa aventure amoureuse na ye kende kosalisa examen parce que baza na bokono ekozala mpe batikeli oyo mpo baza na mission satanique ya kobebisa mibali ya koloka bango e soki otali ekolo ya bato tu bapembe na bango eza bato bazalaka na misala mabe babotamaka ndenge wana na misala mabe na kati na bango alors napekisa mpe bato awa nalobaki kosambela na telefone na oyo bebenga yango conférence to nini ezali mabe mingi parce que bato ebele bazoloka bato na nzela ya telefone na nzela ya bapriere ya internet ya nini naboyi te ke moto asambela na internet naboyi te moto asambela na telefone fo sambela na pasteur na ye oyo oyebi ye oyo oyebi vi na ye oyo otyeka ye oyo oyebi mozindo na ye parce que lelo oyo bato ebele bazofrene bato bavie bachance na bango koloka bato na nzela na bacontact na nzela na batémoignage ya lokuta na banzela makambo ebelebele yango omoni meme ngai nasala groupe ya bato ya priere mais nabondelaka na bato ensemble te nabondelaka bolandi nga parce que eza enseignement bible ezopekisa biso meme tose précipitaka kotia bato maboko mpona te soko se précipiter opesa motu na yo epa un prédicateur ozo participer na masumu na ye soki mpe yo prédicateur ozo précipiter kotia bato maboko na motu ozo participer na masumu na bango alors bible ezoka tozala presse te soko olingi osambela na pasteur bolingi bobanda kosambela ne na ligne il faut vraiment osala ye nde balobaka okota na mozindo oyeba ya état d'âme na ye bolimo na nzambe nde mabe nalobaki lobi epesaka 3 rôles molimo na nzambe ejwaka 3 rôles koconvaincre du péché kolakisa yo ke jésus christ aza seigneur ase révélé mpe azalaka justicier ata basaleli yo likita neti daniel bakangi babwaki na libulu ya bankosi bamoni 4e nkosi abimi ozosenga biso tosala biloko ya boye alors ezali mawa mingi mpona bino kolanda bato oyo lelo oyo bato nyonso misala mabe rendez-vous na bango ekomi na église mpona nini église mpo bayebi ke église ezali rendez-vous monene esika lipamboli esika bato bazwaka visa okende na lola alors bango mpe balobi biso mpe tokoti na église toteya mateya na biso mpo toganye bato bakende na lifelo Matthieu 23 11 à 13 alobi yango bien bafarisien balingi na bango kota lola te mais balingi kofrene baoyo balingi kokota lola nga nasekaka bato oyo bafingaka nga oyo balobaka bakolanda nga te nga na perdant te na suka mokolo ya suka toyeba nani oza na lola na okende na lifelo elelo eza na bato bazoprétendre ke basambelaka bazoprétendre ke baza na nzambe 10 ans 5 ans 11 ans 20 ans l'église nani oyoka mongongo ya nzambe te azotuna me yoyebi ndeni wana aza ndoki yoyebi ndeni wana moto ya mosala mabe me milimo na nzambe na kati na biso lere yaka saint esprit esalaka nini ezopesa esprit ya discernement ezopesa esprit ya parole de connaissance ezopesa 9 dons oyo wana
il faut zonga na cour no affermissement soko zo affermissement pour ba biso ba don nzambe ne sala. Alors biso na kolala kola mukatongo to yakaka ko eveye bino. Souci na biso zali journal le za journée ne lengi. Journal ko pambom. Surtout nzambe akutsa yo na ba faute tete. Ezala bat muso okuta na ye mbala moko vi na yo a infecté yango. A impacté yango na ndenga mabe. Negative impact. Ngai prière na ngai aso na lali so na lamuki nzamba kutsanga na ba faute tete. Nzamba kutsanga na ba sorodio ngote. Nzamba kutsanga na ba ndokite. Daye ba ndokipele balala balobaka nzamba kutsa so na proverbe te po ba yebi. So ba kuta na proverbe délivrance ko sa ma ba kimanga. Na mona ba ona nzela so to kuta no mona mutako lokenga zo batam. To kuta na shop ba mso posa ba beta demi tour. To kuta na passer moka mangembo moni nga ba nimbango. Na landa ngabi o monsieur zelozo kimani. Ote na kimite na zaki na retard. Mais to tellement to sera plus de 15 minutes retard ici là. Naza ennemi na binoti. Nazali méchanté. Bato ba kotwakanga. Bato ba poussana pembe nanga ba mona ndenge nazali. Souci na ngezali boza la sauver pona moto ekozala na lifelo. Pe lola ekozala bisemo na bisemo. Lola ezali lifelo ezali lifelo ezali lifelo na lola bana ba kotango ba oyo na se ya mokili bandimi Yesu pe balingi prochain na bango bokonzi na likolo même les 10 commandements eza nango eloko mosusu te eza 10 commandements eza kaka l'amour envers Dieu et l'amour avec ton prochain même ngale na osala bémission oyo na osala na cadre amour nde na osala biloko aboye po yo okota lola po yo comprendre que bato batamisa mabe ata boboyi ngai nakolanda Yesu ata yo boyi Salomo akolanda Yesu ata boboyi nakolanda Yesu nakatilai nakozonga na simate ata okimi ngai kaka na Yesu ata nasambeli nga moko ngai kaka na Yesu ata bokimie nakolanda ndenge ya Noe na sauver 8 tokoyota de gadara o prophétesse nzambe tala maquillage ata satan akuta za beauté c'est à lati esprit wana sirène ya Jezabel mibali nyonso bakuta na bango bakokwea bino bolobi prophétesse na bino sirène bango nyonso tu bango ye pe azanango prophétesse nzambe tala maquillage o mwana kopia mokolo azali ndumba azali tiel ou bien aza servante nzambe bino mo bopesa réponse bazo ke de komi pese pa bato boye azo communiquer au bien milimo mabe ye alobi azosambela mpona bato na babag na ye pe bato baloba bakende kosambela donc mawa mingi bino bozomona tozali na Sentinelle TV tozoleka pe na duplex kuna na Sofkins TV na petit déjeuner où ezali kaka mateya te révélation olakisa bino bandoki oyo bazoloka na internet pe na communauté entre temps bato batunaki nga basango Jésus de Mbandaka oyo boyebi faux prophète apôtre Yoko akitaki Kinshasa na ngongo nazoyebisa bino aza na parquet na Mama Bita fundi ye pe babotoli ye passeport akozonga na poto te so basisi makambo te parce que akitaki kuna po akende koningisa so mpungu mais ake kuna amonaka mwasi na bana te mwasi akende kofunda ye makambo eza na parquet donc dossier wana à suivre tolanda ndeko na biso aza kuna Mama Augustine baza na Mama Bita na Kinshasa bakoyela biso ba information donc tolobi tozoluka basi oyo bakoki kotelema ba évangéliser ko évangéliser zo comme ça moto évangéliser te basi na kunda bamoni Yesu akufi bake ko témoigner pe bagania ibato tozuka ba mama oyo bako supporter musala nzambe ba oyo bako telema ba bondela pona Congo pona mboka pona ba congolais balamuka pona ba Christ balamuka metala lelo na internet ba désolé les gars deuxième mususu ye oyo makango ya sikateni évangéliste pasteur Kalala botala bino moko maquillage tala maquillage évangéliste tala maquillage
tala maquillage na évangéliste pasteur ye mulimu wa sirène kinchor kibula kindo kinyoso na kindumbe ya nakati botala ye wana la séduisante ye yo susu botala photo oyo mosali na nzambe azolekisa na nini botala ye servante ya nzambe ye yo pona ni atikali tolo polele te po alingi alakisa kaza pembe alingi alakisa kaza kitoko alingi alakisa kaza la plus belle et la plus coquette mais ye oyo bandeko na nga mingi bazana baza kobeba soko yebi ke obimaki na babilongi obomoni awo koyoka soni te kende koluka doktolo abanda kopesa deja kisi parce que balobi esprit ya séduction ekoya na nzela mwasi Satan mwasi azali vase communicante moko kitoko babelanaka na Satan na jardin d'Eden mbula nyonso to oyo Adam avandaki Satan koka kopusa liboso Adam te mais ayebaki ke côté le plus pété zaki enani Eve et Eve lelo ba évangéliste ba Eve ba ali ba prophétesse ba Eve ba ali ba oyo basimbi biloko mabe ba oyo basimbi kindoki puis surtout na tribu ya bana basi oyo bato bazaka pembe ndenge babotamaka déjà baya bandoki mais tala sikoyo aye azali prophétesse mais aza makango ya sikatenda azana bokono mais azokabango akena Kinshasa sali ba aventure et bomoni nde bazotika banzoto na bango soki nazongi susu na oyo mususu wana oyo totalaki ya liboso okomona ke manzaka na ye bouti omona manzaka na ye manzaka ya Eveline bomona ke exactement maratro prophétesse Eveline botala kozwa ena ntezana luka manzaka na ye bomona manzaka ya prophétesse elima ngando bien manzaka na ye kaka manzaka ya prophétesse ka soko tali yango eza kobangisa oyo ezali bondoki te mais ezali likama. Alors manzaka ya prophétesse zana l'acception manzaka ya prophétesse bomona manzaka na ye manzaka ya prophétesse bien aimé to sakana na nzambe te nzambe aza malamu nzambe aza mobateli nzambe alingi biso mais soki tozoya na bavantire pa nzambe tokobetama parce que mingi basakana na nzambe nzambe abeta bango. Alors nakoki kondima te ke moto akutani na nzambe azala na comportement boye azala na manzaka boye tala manzaka oyo est-ce que eza manzaka moto azosalela nzambe tala bague oyo bomonaki yango na foto ya Marie Misambo bokota na Google botala ezali ba sirène bato balata yango abanzi bolandaki yango mais botala manzaka na ye botala maquillage na ye atie pe bague na ye po bomonaki aza déjà sirène. Alors moto aboya mipesi kombo prophétesse nouvelle génération moto aboye sikoyo yo oke kolanda ye olobi non aza na onction aza ne pakolanda okosima mutu po asani ya timini tango biso tozoya na ba émission oyo tozoya po na kose venger te tozoya po na kofungola bino miso pasteur évangéliste mami azaki frère nanga senga nga amitié na Facebook tosolane malebele nazwaki tan côté sans malamu mais aza tetine Kabila aza tetindere Kabila amoni ke Congo eza mboka koko na ifo tikala bomaka biso ndenge ye pa zosala mais sengeli boyeba nzambe azalaka na mokolo moko et nzambe azobimisa bato no surtout na poisa po bino bozala sauver tokomi na tango asuka bato ebele bakufi na bango na nzoto baza kokufa na molimo na nzoto baza na bomoi na molimo baza kokufa mais bakolinga kokende bango moko te bakolinga kotambola na bino ba oyo bozana na nzambe te ou bien bozana na nzambe bakolinga koséduire bino tala photo ya servante ya nzambe ata mg 30 azaka boye te bozomona ma sirène et puis ba démon etondi wana. Alors tant biso tokobimisa bango po bosengaki bimisa bilongi na bango tomona bango bazo séduire bato bamiso balobi pasta babimisa bana na bango baza wana babota bana soki mitano na batata mitano mais lelo baye na kati évangile bazo tia trouble bazo sala baventure bazo pengwisa bazo bebisa bazo kaba maladi
alors ezali devoir na biso totalisa bino etamboli na bango, totalisa bino makambo bazosala, totalisa bino misala na bango, totalisa bino ke baza ya nzambe te, totalisa bino ke baya bato mabe. Mais ezokamwisanga bino moko botala oyo ogi oyo basi boni ya Londres bayebi ye na ndenge ya baventure, basi boni ya mabala apesi bango ba rendez-vous na hotel, peye moko akenda kokota libala na Londres wana mwasi auta kobenga na ye mpona kindumba eleki, aesitaka te kopesa basi rendez-vous na hotel po asala délivrance fo bosangisa nzoto nayebi te so eza na verset biblique nini. Na bino bana basi oyo bozondima kobima na moto aboye bokotuna te verset biblique nini oyo yo Daniel abimisi insauf. Donc Nzambe Saint-Esprit aza justicier. Ekokamwisa ngo osala 10 ans, 4 ans, 5 ans. Il a une église oyoka nanu voix audible te, oyoka nanu vision ya Nzambe te, oyebi nini Nzambe alobaka te, alors faut la délivrance. Donc lobi te il faut pas kowelisa kosambela na bato parce que bato ebele lelo baza ya misala mabe. Ntango nazopekisa bino Bible, Sainte Bible eza claire, mwasi ateya te, mwasi azala na nsima ya bilobaloba te, na nsima ya nini te, alanda prédication na kimia ngamu nazoloba ngo te, ezali na 1 Timothée 2 banda na 9 tina 15 balobi je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève qui s'est rendue coupable en mangeant l'arbre et en donnant à Adam. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, moi, si je peux autorité à côté à terre, moi, si l'église soit dans le silence, je peux explication, pour les bandits dans le jardin d'Éden, Adam Moutou a péché. Adam avant d'agir dans siècle, avant Eve alia kimbumate kaka Eve le raye calamité alia mbuma asolo ina Satan peut convaincre mobile na yeba alia mbuma, c'est-à-dire moi si pe lelo bozomo na l'église belé kama mabela lokuta l'église lokuta basinde inde bazakuna ba église ba mangembo ba komba l'église lokola ba tout bazo sala ba aventure wana basinde bazokende kwa mvuti ko encourager bango. Parce que basi wana nyonso baza bamvute yango bazolanda place envoûtement ya ali. Bible elobi même ke bakokende kopona bateyi oyo bakoteya bango mateya bango balingi bato bazoteya vérité bakokende te, mais bakokende pa baaventurier. Basi wana lelo bakomisi bapaster wana bandumba, bakomisi bango mibali na bango balongolaka bazemi babotaka na bango bakwesaka bango tuetuetu. Alors Bible elobi mwasi azwa autorité te liboso ya mobali, mwasi bapesi ye ministère te, mais mwasi aza servante. Moi, c'est à côté à ma maman. Moi, c'est à côté prophétiser. Mais moi, c'est un ministère à prophétiser. Mais les autres, comme tous les prophétesse, comme on est Moutaliboso, na Londres. Basio, baboti na mibali kili, babimina mibali kili, bazo séduire batu kili. Mais les autres, bangwana bozo be na bango ba prophétesse na bino. Basiango. Na ekobis de monene o pe bakoya ne mbalebele odika bango o bango bali ba sorcier bazo panza kindoki partout. Donc bino mo botala prophétesse ya Nzambe ya lokuta bali logimi bale o bazo détruire Londres bango wana babe klima solo bango bali bakoya na combien de fois mais balobi ba osalela Nzambe baluka Nzambe mais bango bazo kwesa mibali ya batu na Londres pe na poto.